Voilà, chers amis, chers internautes, Boya Malamu na tindika ya lelo depuis tongo tozalaki awa kozela mokonzi ya mboka awa na mbinza ozone mokonzi ya mboka alakaki bino ke nane oyo akosala makambo presque ba chantier ezalaki ya kobatama mikolo nga bana ba inauguration awa eska tozali awa courant ezati mais dossier ya courant pe ezali bazo kabola kin ouest na kin est snel azokoma inga odo déchargement parce que zongo de balingi ba brancher kala mingi te mokonza mboka apo inauguré. Mais avant cela, chef de l'état m'a dit que l'eau c'est la vie. Lelo mokonza mboka il devrait aya na ozone pour inaugurer usine, il y a traitement d'eau potable. Ouais, donc 110 000 mètres cubes par jour. Mais ali première phase, il y a 3 phases. Et vous allez 33 000 mètres cubes par jour. Donc, bana, il y a Ngaliema, précisément, bana ya Ipen, na quartier marine, côté ya Olengankoi, maye komarati. Maye zalarate. Mais tant qu'on lancer deuxième, troisième. Donc, Olengankoi, va savoir au vide pour avoir la souka dans la lavage à sec. Donc, maïmona na maïmona. Mokonza mboka a été lelo parce qu'il a plu donc toute la journée. Donc vula inokene. Banda tongo vula. Et puis tu vas dans le jus des eaux, bah tout le monde met téloté. Va reporter en pour la lobby. Donc lobby j'ai dit, tokozong à l'issous. Comme moi si tu l'ombo, à Rosalapé Kaka. On est parmi les accrédités. Et là, comme Moussoussou, il y a un débat. Nous avons un wechi par rapport à l'assainissement. Nous avons un petit tort. Nous avons un commune en Ngaliema. Moutounangaï qui aime bien, châtie bien. Yo yebite le chef de l'État Zoya Wana. Yo premier citoyen, il y a entité Wana, Ngaliema. Kombote, Manzanza, Makasa, Atayo. Heureusement, mon ingati. Namana yebise yango be ya fara. Mokonzi azoya na ndako na yo. Tiki pasteur azoya na ndako na yo. Atola na nzala okokombola. Pola kiseke na yambiyo. Burugumese na biso Ngaliema président voisin na ye. Azoya ipana ye. Kombote, Makasa, Manzanza, ba plastique. Bien, merci Bonico. Après, Bandeko, il y a Selembaou, Babengi Ngai. Balobi to la émission na yo. Makamozolo boza na raison. Yaka kotala. Totali ba commentaire, ba tolobi ba opesa ba ba lettre ya avertissement, ba visa ka bango avant. Ba bibo na ya total. Mais bon kamwa dans le reportage oyo, yé moko hôtel de ville a accepté ba tola ba tonga. Hôtel de ville. Yé moko hôtel de ville a yé kobuka. Nous t'attendons d'Akuna ye, bango balobi ke mbongo ndako wana parce que fondation terrain ezalaki mabe. Po batonga ndako babebisi mbongo ebele en tout et pour tout bakomi na 1 200 000 $. Na ba document ya hôtel de ville. Autorisation de bâtir. Azana mikana ya cadastre. Passali na plan. Croquis. Après, oh, pour que nous bouca, dans le bene ye pan,
escroquerie. Mokonzi mboka ye moko alobi bana poto bouta partout boya kotonga boya koinvestir bato bakongoli mbongo na pasi baye kotonga bino moko leta bopesi bango badocument construise bango bauti poto basalaka awa te batongi après ye moko leta oye non ah batongaka te faut kozala yana moto wana kufa oboyebisa ngai nani akoya lisusu kondima maloba ya mokonzi ya mboka alobaki boya koinvestir nani akoya lisusu po soki aye azwi badocument atongi guverner aye abuki oyo eza clair te bandeko na nga eza mbala liboso te babuka banda kala mpe apa wana alobi ke kimbuta na periode na ye abukaki me afutaka bambongo ya bato oyo ekomi gangsterisme far west des annonces eza te botala émission ti na suka nango botala ndenge bayambaki Augustin Kabuya na Kasai ndenge ayebisi bandeko na ye bakasaye pouvoir ya IDPS mais eza te ke moto apalu aya kosala campagne na Kasai te bobeta ye non ata moto alamuka ata fayulu soki aye na Kasai botika ye asala mitingi na ye boboma bango te bobeta bango te ata ke ti peme na ndako bafaci na kabeyaka mwanga botika ye vraiment j'ai aimé na propos ya secrétaire Augustin Kabuya donc ezali campagne pour faci mpe kokeleme na bandu sikoyo soki bino mobeti bato bayaka kuna sikoyo ntango faci akokele na bandu bakotika ye oyo aza na mato ya koyoka oyo aza na motema kondima oyo aza mpe na posa ya kobomba mpe kosalela makambo na yebisi bino émission ici. Voilà, chers internautes, si j'ai redominé Mikolo na Kinshasa, na RDC, ezali ba ndenge bazali ko koisa bandaku selon gouverneur ba oyo badotongi mabe. Mais entre-temps mokonzi ya mboka Faci Beton asalaki message ayebisi bandeko nyonso bana ya poto boza wapi boyaka boya koinvestir boya kotonga bocha mbongo na Kinshasa na bandeko na bino mpe baza misala bayoki baye bazwi mpe bainformation bazwi mpe badocument bokomona badocument baye mpe batongi mais et après balobi non il faut limite après 6 mètres de bakobuka 6 mètres presque ezali au-delà par rapport ya ndeko oyo atongi ozali mwana poto atongaki awa au-delà ya 6 mètres après caniveau yango oyo ozomona caniveau yango mpe botalaka modèle donc modèle ya bonso kaka yango oyo caniveau yango oyo maintenant 6 mètres soko otangi kobanda na chaussée 6 mètres c'est juste après caniveau nous avons que etala ndaku wana batongi ezali vraiment au-delà ya 6 mètres c'est au-delà ya 6 mètres mais tant bango baye ba se rendre compte de ba mesure wana te donc buka kotala te ozali mwana mboka congolais azaka na poto abundi na poto atongi boyebisa ngai message ya mokonzi ya mboka boya koinvestir nana kosusu courage aya kotonga mais badocument bozomona yango tout de suite mbuta mutu mbote na yo oyo ndako mwana na yo azalaka na poto nini eleki awa bon samedi ngazaki na ndaku voisin nanga tukabengisi ngao bazobukaka bandako tozwaki ni préavis
naye kokuta balobi apesaki bino badocument mikanda bozalaki déjà averti. On n'a rien averti, papa. Natanga imoko te. Tozali 35 parcelles ezali ya babuki. Bayebisi mutu te. Baye kaka samedi na tongo babandi kobuka. Babandi awa ti na Selembao. Mais nous avons tous les documents, il y a l'État, tous les documents, il y a urbanisme. Hein? Il fallait, malgré ça, bailler bisabiso. Mais aucun préavis, bailler kaka babandi kobuka. 35 parcelles, tikuna na Selembao. Ndako na bino coûté à peu près combien? Mais ndako yo esiko bâtiment coûte à peu près 1 200 000. Ndako tunaza kotonga ndako 1 200 000 dollars. 1 200 000 dollars. Ndako ngamu tazaki kotonga yango. Banda na play. Oui, on l'a vu combien montant? 1 200 000 dollars. Ah! Oui, ça, oui, c'est là qui. Ma belle, c'est qui a bien été. Donc, na stabilité ma belle, na bando tonganda. Donc, na tonga kiango, donc on a banda viteo ya tangana. Donc, on a que bah ye bah tu na bango banda fait bouger. Ah bon? Bouger. Donc, la fondation Bosalia ya Elenda. Donc, intact. Mais, Tozaki Koka, moi, gouverneur, il fallait après ça, il préavis. Bon, il faut ça la nengenini. Sur la salle, il faut préavis. Boyokani. Bon, donc, si il faut Bambongo, Tobuki. Puisque Babouka qui paye na Selembao, je pense, autant de gouverneurs que Bouta. Donc, c'est qui battent en bon. Ok. Donc, c'est qui battent en bon. Allez à Talabita Kobouka, bino 3 mètres. Côté dans chaque parcelle, à Tali, battu le bassin d'expertise. Nassima, quand bassin d'expertise, elle dit bon, yo, total parcelle, na 3 mètres. Autant. D'après ça, il y a valeur de 4 000 $. Pendant l'école technique, dans le sanatorium, Babukaki. Ok. Batouana Bazongsi, Bangombongo. Et puis, l'État t'aime Moutaya Kobuka, même si Batouango, Bino Moko Kobuka, Bolongo la biloko na bino, il y a valeur. Babuka. Problème est quitté. Mais oh y a quelqu'un subitement. Ayo kobuka biso ndako. Beta li solo ya leka Tshisekedi nangobila. Beta li solo wana leki ndenge nini? Toyokaki ke akenda kobuka ndako moko ya na barumbu ya 6 niveaux. OK. Nani leki azaka na ba relation na ye na Christian. Abeli Christian ye wana mais gouverneur tingno ngobuka ndako. Gouverneur ye disi ngana ngobuka ndako. Na tu mitindo. Soko ngina buka ngote benga fasibeka. Wana ngana tikindako. Nek ne pa yo patona. Alobi ngana ko benga yete sango. Wana da information mais ngana moni a intimida kinde Christian. Pour que Christian a leki na ye ma famille mais hier azali politique Christian ko benga été. Mais ngana web sabina bato ota la vidéo oyo eza fatite muta otinda gouverneur abuka banda kwa bato. Eza fatite. Bon papa, la question na ba document na bino oyo l'état a pesi bino autorisation de bâtir. La question ba document yo zanango. Mutadana ya en ordre, oyo pe l'État. Donc l'État a pris autorisation, l'État mususu aye kobuka. Oyo babengi nini? Certificat d'enregistrement original. Tozwa kango na 2008. OK.
des concessions perpétuelles. Ce qui au duo yo, Nassima, bapesi yo, certificat d'enregistrement. Donc c'est qu'on a en ordre dans l'État. Pour payer ce certificat d'enregistrement, l'État tindaki procès verbal de mesurage et de bornage officiel. Yango basali croquis ya lopango tozanango. OK. Yango. Sikoyo gouverneur aye à se rendre compte na makambo nyonso tuté abwaki yango abuki na yekaka. Abuki na yekaka. Sikoyo souci na yo ezanini. Message ni ko sa chef de l'État Fachi Beton oyo alingi bino fo voter ye à son deuxième mandat. Message la biso ezali kaka moko atanga na lobby okotu na même passant aoyebi soka message moko akokaki kosala gouverneur Ngobila azolinga Fachi Beton te makambo oyo akokaki kosala yango sikoyo te na moment ya baélection. Oui, nalobaki yango aza na bafaux conseiller la fali balekisa na biloko oyo biloko ne fale nanu basala yango nanu te balekisi bavote nde basala biloko nga na kovote te. Donc bato nyonso bazali contre puisque oyo ezali kodésestabiliser comment dirais-je bato oyo balingaka Fachi oyo bakovote ye azali kodésestabiliser puisque nazali ngai moko te 35%. nakoyamba bino nyonso tosala émission ensemble tokobongisa jour kaka mikolo oyo nayamba bino nyonso. Bon, merci beaucoup ndenge ondimi toleka na émission na biso yeba ke yo président de la République azomona yo ndenge nayebisi yo président akoyoka maloba na yo mpe azorépondre bino kala mingi te. Tokomaki déjà tokomelaki gouverneur tokenda kotika lettre na bureau ya président totikaki lettre na bureau ya premier ministre totiki lettre eumelaka ekokoma te nga mutu nakokomisa elongi no pa président kaka ngai yo lobaka amen. Amen. OK émission esili wandoko mobakisa maloba ozobakisa maloba selon na oyo tokoki bandeko na biso oui réellement ezali balabala po soki otali na kwe oyo ya kuna bamonaki terase ekoti boye oyo mindele basala. So na moment oyo tozali ezali moment ya kosala biloko oyo puisque mes attaques eza makasi na kati ya Congo eza na kimia te dollar ezomata nzala ezali na mboka makambo ebele mais na moment oyo balingaki basala biloko oyo te ezobebisa relation na biso na président ntango toleli mingi pendant 22 ans mais sikoyo ya ye makambo oyo ezosali kaka tokosepela na ye azela nanu 2024 président abimi azwi pouvoir na maboko wana nde biloko ya boye esalema po abongisa mboka na biso. Merci. D'après gouverneur, il fallait à Bouka la direction et la prison. Donc à Bandaki à Okobuka, 3 parcelles. L'Angwana Nyon, dans la famille Kondoyo, Abimi, Mukeni Banda, Abuki Bisokata. Donc à qui mis direction et la prison, Abimi la balabala. Donc il fallait côte à partir de Awa. À partir de Ndakwana, couler la peine, non? Oui. Mais ça va côté qui peut couler des bilans de ce bouquet. Oui. Ce qu'on y a, il y a une injustice. Comment injustice? Il fallait y ait un gouverneur à faire la vision acquis, à être fait. Donc on a dit na Kobuka autant de mètres.
toza na ngo te toza na papier moko te ya ye toza na papier moko soki oke meme kuna abudi kaka ebande babuki bandaku fulu etikali fulu bazomona te hein? Voilà fulu yango na kati pene ya chaussée bota la contradiction hein? Bota la binomoko République démocratique du Congo, ville de Kinshasa, gouvernement provincial, ministre des Affaires foncières et urbanisme et habitat. Voilà, c'est clair. C'est-à-dire, ville de Kinshasa, il y a au courant, il y a un document, copie transmis pour information à son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, chers compatriotes. Voilà, bah document yango, date nin. Kinshasa le 25 juin ou juillet 2014. Donc, ville peut avoir complice ya makambo. Ville andimi peut si mutu mabele. Kaka ye moko ville aye kobuka. Boye bisangai. Toloba te. O toza contre. Toza contre mutu, to contre ba acte, ba document yango. Eza triste. On est déjà prêt. On s'arrête les le président le plus constant du monde,
Yepa Yepawa Tingana Tabuko Kashi Kumpala Mafute Wakakulu Verité Tubi hata muchi ya la kasha mufuma wa tepesa tubi hata muchi na cha Yesu Kristo. Amen. Ewa kwa kula jinwela twasangani twasagijela wabonyi walo nujibalekela mijimu yenu lelo wajimwa jambangi lwalu mingo jinwela twasangani twasagijela wabonyi kaji kumpala kwa tetu kwa kula nilulomba bwani nuteka nenjenu nute antema bikola bwanu bwani chinyi nwambila nchingani nujibamanya bwani mu 2006 IDPS viva IDPS viva Etienne Tshisekedi wa Mulumba viva bana ba Felix Tshisekedi viva Jituchi la iluka shi bana ba Tshisekedi Jumanya bwani lwendu lwanyi mumusokwemo ludi surtout centré sur le processus électoral. Jimulo bwate tuikilangana nenu malu ajatangila masungula mjibante lejani kajikumpara kwa tetu kwa kula malu au ninu lomba bwani nuteya ntema bikola wantumvuangana chinyi muso kwa kuna nchingani musango umvu mulo mwabeu tutubenda bafika mwabeu kumesi kukavu kufika kaji chena mumanya bwani pamvu mwakula nenu muchiluba chile machimvu mwenza chivucha mushindu kai bwalu bavubamba bwani mji tribaliste bwalu mvu mwakulangana nenu mumwakulu wabankambwa betu IDPS viva Pavu mupingana Bavubatu kanjika bwani Katwambi bwani Province eu Province d'origine chef de l'état to IDPS viva Bavubambani tujiba tribaliste walu tujitwambani tujibana babu ni mfumu wajitunga IDPS viva bivu bienza deba wabonyi kwa babu bwani Augustin Kabuya c'est un tribaliste wachinyi muya kwa kula ni bana babu bakumbu shimai muchiluba kibwalu kai cheno maya bwani jimwa kwa kula mumwa kulukai hunu jimwa kungu mvubi pato mjino amba bishi mjino amba bishi kaji fani ngakuna nenu muchiluba bajima ambani nji tribaliste IDPS viva bajibanga mbila bwani fumwaji kunga grand tribaliste walu uju chiluba neno nujinuita mabwalo wa bwani bana betu moyo eno mema banyi muno ene lukongo walu kimbo
bachana na to ndimu mona ba acteur politique bons bajibu baya mu province yabo bajiba kula ni bana babo mu wakulu wabo kajipa Augustin Kabuyo lobo bana babo bajiba amani tribaliste eno mu wakulu kai kana no anda munato cette parcelle n'est pas à vendre. Mwenu lupangwelu wakamba ni lupangwelu lujibu aide pesi. Tujiba telejanani. Ni ndomba bwani fami wende peut-être ujimunka chemu. Balekela kukrashe si la mémoire wa mwanetu mwenu lupangwelu. Lujiba telejani. Chena muso ku vivre mal ou vous vivre dernièrement ankaji soko bwele munde kabwakuya mona bantu no mbalo kwenza désordre mwabeu bantu bo bala bwakwenza désordre mwabeu kabichi puisque me ya mufa kabatu ba elampata to ni bante lejangi me ya mufa kabatu ba elampata to muntu ye mulo kwenza désordre ka mwabeu gouverneur utangi la bwalo hapo ni bante lejangi. Je pense que Toubi Kalamana, écoute-moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, nous ne téléjabim pas. Je dis malon, il faut pas que nous, mais dès qu'elle a une distraction, Zondai, Bimba Bino Ambila, Moussoko, Ujini Mei Mikando, Ujini Bantu Maulombola, Liban Téléjang, Mujimai, King. Province sans autorité de l'État tout. Nous demandons les gens. Du moment où tête bena IDPS, toi quand Jérémy, ou sungula mwana wa IDPS, pour nous présenter boanika la candidat gouverneur, ni comme sungula. Nous demandons les gens. Est-ce bibi responsabilité ou tout, ni tout mon père, tout moi mina boani, l'on n'a jamais mouipa. Nous demandons les gens. Nous demandons les gens. Mema kifu mwenda wa muparti mema chakupe etre bwani muntu amufisha bundu mwabeu panji popu tu vimante les gens vini kala très exigeant puisque il ne peut se vous présenter vimante les gens c'est vite il ne peut se vivre il y a na kobi vono ambila lekela imutoi. S'il vous plaît, messieurs, quand nous avons joué Imana, Jingamba non quoi, Bantu bonsu, Balejibet, Badibalo Mwabeo, où est le mot Bapitang? Non, Ange pour Kwambila, Ange pour Kwambila, Chena Mosso, Bawe pour créer des ordres de tour, Tangila, Jingamba non quoi. Abiabi tubia kuna kunyima tujibalo bwani nyikila neno uli muntu elejani. Okay, kina nikala bwana. Okay, ça va. Tukikila maloso amijimo. Il peut se vivre. Bon, tangila. Wewa joka. Situji mumonya ujama chako kwa mwana tangila kune. Wewe limofika bumema chilombo gai. Leke la muto iwe basoma chana. Soma chana na. Tangil. Mwabeo njikumpala kwa bana betu. Simomo na shasi. Pinjeu. Pano jinweze bino nweze mbimpa anyi. Bino nweze mbimpa anyi. Musa mumfu mulo kumpala. Yoni mwambila wanikalu hikile ni basheni. Kemate alizanai. Chakupingana chimujinga bwani gouverneur aikile nbaje ne to ni
IDPS viva. Telejai. Dis-moi Manu. Ouais. Dis-moi Manu. Avant même à couper dans le coup Kinshasa, pour présenter réunion de base jeune du gouverneur. Nous pas Telejai. Pour présenter réunion du gouverneur. Chaque coup Kinshasa, quand il va y qu'il est le gouverneur, il pas jeune, il pas maman tout. Nous pas voir. Nous pas Telejai. IDPS viva. Jinga mani wa mema kubwela mundeka amutete benzi renyo ba jeune le gouverneur ni ba Telejai kati benzi renyo mema chena apigana ku Kinshasa to ni ba Telejai bon jinga mani mkweo chena mwaji kubwela mundi président wa ba jeune nyeye wali kinye yeuto njimwa mani ba jeune boss mon peuple périt par manque de connaissances. Nous avons un devoir de dire la vérité à nos jeunes ici. Si nous ne disons pas la vérité, nous appelons les jeunes, nous dressons la jeunesse contre X ou Y. Il n'y aura pas un avenir meilleur pour la province. En 2006, nous avons tout boycotté le processus électoral. Siège à Bounito. Mais cette fois-ci, nous enrôlé en masse. Puis quand le électeur baboun, ni tout le monde ni logique vous pouvez appliquer en 2006 ni 2011. Bah moi appliquer Kabidje en 2023. Siège y a Mboujima, il y a espace Grand Kassai, il faut y bande puisque tout le monde enrôlé babouni. Nous y battons les gens. Mukai Mumalu à distraction à Chanan. Fatuikala, mou province wa Kassai oriental. Tout vous à titre d'exemple, Nachani. On avait combien de sièges ici? Combien? Tout vous, mon Boujima et tout vous, 6 sièges. Ok? Djimousobouani, cette fois-ci, tout le monde a de 6, peut-être à 12. Nous y battons les gens. Détermination ou tout faire enrôler. Tu vas te les gens en aïe. Chena kabwane neno bansonga munu jemu. Neno anji kukanga mukana mwebe. Chena musu wewe anji fuwa. Jinga mbano mkweo neno bansonga. Baji makarte d'électeur mwabe bela carte ya bumudu. Yanzato neja carte. Carte d'électeur. Tatula carte d'électeur. Dis-moi Mbani, ma carte d'électeur ya belle moulou. Carte d'électeur. Ok. IDPS viva. Viva. Chintu cha mushinga mukola nchani. Nuya kwanza ama yenu. Nijua telejani. Ewa. Walubibi jibu anungwewu. Fumwaji tunga. Uji ulomba. Bobu mwa. Munka chimwetu. Nuikala chintu chimwa. Umbukai mumalu ajita fulukangana. Nijua telejani. Antu bajibambani. S'il vous plaît, mon frère. Mon frère. Après votre tumbuka mwabeu. Leja mwana etwa. S'il vous plaît, kano mukumito, mon frère. Même jimolo mwabe bwantu kilanga na neno. Banji ngakula nenu noense mitoi. Vatu yitumbuka tuya, vous êtes les premiers à créer la confusion et le désordre. Chena muso bintu habito.
bajiba nous dresser surtout na bajene uju mona politicien umulwa ufatula makuta kwambila bwani à quel moment où du mobile de pes ou du kebaba ku dirige on ne va plus prendre des 100 jours il faut par notre bande on va gérer parti kimamba bwani faut jouer au fin de bande faut jouer au kanyina bantu automatiquement tu deviens président ça ne passera pas il faut manye muntu uji moja amba ni président parcours ende munda mwa parti uji mushindu kai viva viva ekela mutoi balenji betu bavana mwa beu ino lomba bwani nutufuila lusa neno mbaka tulela ani munkachi mwetu mujiba jibika na bomvoma alfa Lucas ne baika bomvoto ni banteleje bimpanya nutamba kutufuila lusa jeunesse eu mutu bano twajila kyuka jiwendo eze bijiwe izabi na kwa ni bantelejanye bafu mbaka bugulu bajimunka chemo nimba lomba kabiji bwane batamba kutufuila lusa bakaji baye okay mbaye bwachi anu bwadu kutukutu jimuno ambila bwane mwabeu chene mkulo bakchambo se parole to un peu de discipline mwabeu jimuno ambila bwane kwasa yonsu ya mombujimai ni tuweza par tous les moyens bwani mukalenga Félix Tshisekedi apeta nkwasa yonswai bwa kupete majorité bwa mona mushindo wa gouverner jitungeji nuji bantelejani umbu kai mubitu byonso byibenda balo banu dresser bakwambila bwa bubi bwa mwanene kuimubu ebejeto ubanga kumukina wenu yu propager malumabi atika ibika nangano unash nenu batangina bim c'est un message où je nous passer bim ponda ujifeni lwako lwako gouverneur honoraire Mawe Jalon gouverneur Mathias il est vivant même mambo mujimfumu bantu bonsu mujibwemu écoutez ndonda ibim Chéri Pondeu ovu candidat kimwena kwamba ni pote fukati bare tenir candidature kenda walo enemi wetu to mudi bantelejani kimwena kwamba bwani mukalenga mao uvu gouverneur mumusokwem fachijika i gouverneur to walo enemi wetu to mudi bantelejani kimwena kwamba bwani gouverneur wetu tujinenda mpijeu fajimwa beu ye kutu itetu bananga kubita bantu bonsu to chena muswa nulekela demokrasi enza unibantelejani numona bwani jiba jinji musungu la bwani tuteka Mathias bakwabo kaba basankato même bonfu muchena bakubateka baluishi banyito c'est tout à fait normal bafuni ma ambition maman Nadine ujifeni maman Nadine honorable Nadine bon toi tu n'es pas député il ne peut se vivre tuikala etumanya bwani faujueza bwalu fajika bukumbana to kushajimula mamwane nukumuchima to nijimantelejani tulekela imalo osu akukinangana comportement ukudi mupinga je province ukunyim à cause wa comportement wetu nijimantelejani ndani somba ndani somba vive la liberté, la Koulou, vive la Babende la Koulou, Babende la Koulou, Babende la Koulou, Koulou. Il est viva, viva. Bon, ni musu kono ambila nungwewe. Tujini chaba wakuji longo lola bonsu, wakuyo kupeta carte ke tukaba electeur. Nujibante lejani. Fajimwane numwenza kwa lububi. Kabiane bijinga nubwani. Kuya mu réseaux sociaux, kubanga kumufenda, kubanga kwa kulato. Province yonswe ituni malu. Kajana nbata angle réseaux sociaux lelu.
à 90% il dominé ku bena IDPS plus précisément bena province yetu ya espace Grand Kasai. Est-ce bito abimbi pan bito abibi jibienda bitu fweke shimilongo bikol njimwenda mu province ya Bonyi nujibante lejani njimwenda mu province ya Bonyi vumu Grand Bandundu vuku Kisangani vuku Katanga vuku Congo Central bantu bonso abo bajini malu munka abo kajika benda na fambelo munu jineno benda na auto chena muso kumva bimvundu kabijito tujite tunka yetu tulekela ekwikala tufisha fumwaji tunga bondo tujitwambane tujibana babu ni fumwaji tunga kaifoti bana babu ni fumwaji tunga il faut tuikale le comportement mwikala exceptionnel par rapport à bantu bakwa jimulo bakunu lomba bwani nous y avons déjà enrôlement boss bueno nous fait ma carte d'électeur nous disons intelligent fanu ikala baji faire enrôler baboun baji enrôler bantu baboun jumanye bwani siège ya mumujima ni banda siège ya kuchilenga ni banda siège ya kumyabi ni banda siège ya kulupata pata myaba yons nandajika Kabinda, Kabeka Mwanga, siège en soi, ni bande, nous disons intelligent. Quand nous avons la mou distraction, nous disons qu'on a monte, candidat ou nous disons soit. Waku prouver, nous disons pour yé. Moulé kelai, aïe mou compétition, nous pas quoi abo. Nous nous avons prouver à travers les urnes que yé wapich. Quand nous nous empêcher, même si nous logique à auto. Nous disons intelligent. Bon, même si nous nous comportons, nous nous comportons. Même qui secrétaire général, même pour signer mikanda bantu, baba accepter kuseni. C'est-à-dire, nimbanga ko écarter bantu, banji changer lankayani. Est-ce que bito anu jimu biumvwanyi? Jinga mbani panji mulo mwabeu. Chena mwako kola mena bwanyi mema to. Njimulo ko enrôlement, bwan même chimwenza enrôlement to, qui message mi panji population ani mubazo wa IDPS to. Il faut qu'il y ait un comportement digne. Oui, soutenir le candidat campagne. Pourquoi présent sommes un candidat ou du coup gêné, boîtier. Bon, même du comportement, nous n'avons même quand vous signez Mikanda yani bantu ba ekuseni ba patula manda kubesha ba témoin bitu on soit uju bien ça même. Puis même mulonda comportement yeno, c'est-à-dire ninge carte bantu bo bwaninji shaji mumuso kwa mushala munkayeb no mwana muipa njinu pêche exemple mukesi batu balonda malo football ujuma kusomba ku television nkayeba musalo ulonda match ajana yib weku in muntu kuli sekondo nwenze nenda ma commentaire to kwa kubi mwana bimpa to il faut bikala muntu kuli sekalo yeb mais comment we ujijinga ni bantu bon subumbuka bakushi wewe chena muso konvo bito abito nous disons intelligent même vous faites un rapport un candidat tel ou du dressé par combattant contre candidat tel chena pour retenir par liste to ni tout le monde m'a bouti yanani et le seul ne va pas tomber ni me servir exemple que bantu bakwa bantu bon se ba candidat moi beu ba manye bimba bon c'est une compétition. Tout le monde a les droits comme membre de l'IDPS. Ça ne sert à rien pour recruter des jeunes gens, pour faire mama kuta, ce n'est pas vraiment digne. Nous sommes intelligents. Bintoabi nabi moni kuji bande mbetu bakwa. Fajibu babambila bwani secrétaire général uyaya kwenza enrôlement wenda kumyabi baba ngi kumpenda mu réseaux sociaux nebe jibwane est-ce que mitu ya bujenze bimpa akayabwa bon IDPS viva muko abuju funda wa mbani chitu mwenzele bene kumyabi nchi pinye muko abuju mwanda muna bwane utumusumbira bene kumyabi permanence wa parti bon uvamba neze chingani bon buye mwangata nzubua puisque kumyabi kujimpangwi beach mu territoire lukwa buluji kuboy il y a 3 parcelles inji musumba bwa parti bon bumpangwa même iteka ni lo yanyi même chivu somba mwanyi
Bon, kwa di muntu anjikuji benga ya ukeba intérêt wa parti. Est-ce qu'il faut que discuter le muntu awani? Pinyeu faji babambila bwanito kimusumbamu kumyabi ni kuboya to. Permanence wa kukaiba kamwangu uji musumba si meme. Permanence wa kungana jika uji musumba si meme. Permanence waku mwene jitu uji musumba si meme. Est-ce que bien soit meme mwamba wani bikala mpangu ya meme bifumu wakala chingani comme bantu kabena bapanga bya kwamba to oh musumba ni makutakai bon nabe jibwani makutanyi musumba nawa mbakwambili ni kuiba makuta mukesambula matajani bon pajibantu bala bampesha ngeza économie yanyi to bwani ngede parti wanyi njimwenze chile manyi. Et vous allez comprendre que tout ça c'est la démarche menée par Badjibajinga Bikala ba candidat. Faut que monsieur la candidat allez convaincre la base du parti ni bakubecha boya. Muntu kalukunu shima mwa be to même bakaji bala baba retenir candidature kanyi. Ningi kala ni regardant bama candidature ya bantu babuni. Walu kabiena mwa kuikala ou terroriser bantu bakwabu ou utiliser d'ailleurs we wa malchance ou je kwenza prison we malchance ou yeku kwa attaquer bantu bakwabu ani kabenji campagne kabuto ou je prison puisque loi électorale kena ou pecha bantu pouvoir wa kwen disposer bakwabu to bantu bonsu baji égaux devant la loi. Na chamuntu mwena parti ujika imweni de pesi to we kwene ni droit comment empêcher to laisser tout le monde battre sa campagne n'importe intelligent chena muso konvo bito amu kachi mwenu to bito bien c'est comme mon parti politique mi quoi mais moi je suis convaincu que l'IDPS va remporter les élections haut la main. Chikachi Chikola Ningi kala ni réunion n'est pas responsable ben boss. Même les autorités, j'ai beaucoup de envers les autorités. Mais ningi kilanga na nab. Vichaku permettre to autorité na chuma à interférer mon fonctionnement au parti. Je ne permettrai jamais. Ni ma intelligent. Ewa. Viva! Viva! Malwa kupendangan, malwa kulwangana vite. Abu ya ashika munkachi mwetu. Bantu kaba lukumu songa kaja to bantu kaba nubwele jito. Nima intelligent. Jino ela toa sankazi toa sekejela wabunyi. Wa akei unu jima réservé. Nima intelligent mipani. Mwikala ni discipline munkachi mwenu. Jimunu ambila bwani bantu bajibambani bayaye kumfila kwa meme kwenza enrôlement wanyi kabe na mwakumbuka mumuso kwa muni bayaye kwenza enrôlement ayer to nima intelligent bajibashalapa mwa circonscription wa vilo mbujimai nima intelligent bim bijibishal bajikubwa pale basko mwanangane na autorité mujibasomba mwabeu. La discipline nous exige wakumwanangane ni président fédéral ayakulomba audience bano accordé bwalu na cheko ku Kinshasa chef de l'état bajibenda parti wetu IDPS bayebo kumonana nene utu bambila bwani allez voir le secrétaire général bajiwa ma kwa kene unchina to muso ku mettre de l'ordre nous intelligent nenu penu vous devez suivre les mêmes exemples nous bandon de bimpagne jino ela to sangani to segijila bwa bion spinu benza bwa difika jani zambi amujulu anubenesha inshallah. Ewa Chika Chikola Timana Ikulu.